Chers généraux, chers politiques, pendant que vous détournez l'argent des militaires pour que vos enfants passent leurs vacances en Europe, qu'ils étudient dans des universités de luxe, des universités prestigieuses, rappelez-vous qu'il y a des hommes en uniforme en brousse qui souffrent, qui meurent dans des conditions atroces, bombardés, décapités, éventrés, poignardés et consorts. Leurs enfants deviennent orphelins, leurs femmes veuves, leur génération bousillée. À ma qualité de fils d'un ancien militaire, je vous prie de prendre ce message dans un sens positif. Dédicace à la FARDC, na émission kitoko otopona trobai ke émission tolobila kabino makambo etali mboka na biso sous le drapeau oyeko banda kolobela bon makambo etali ba soldat pe ba policier hein émission yambo to moni ba copier bandi déjà oko copier mais oko kana tena idéologie pour ado sala ngwa mona soldat afana na kati ya armée afandi eska ba soldat bazali ayebi kese ki armée keba oko kana na été quoi sous le drapeau ndeka katolobaka ezali wana poto yeba ko pesa bino ko lobela bino mitindo nini oyo ba konjuba ko pesa pona armée et puis comment armée ezali ko évoluer. Voilà pourquoi to pona HD la Congolaise TV pona ko pesa message na ba congolais nyonso bisika bazali to bisa bango comment bato basalaka na se ya drapeau na mboka na biso nde ba vivre likambo munene pe ya somo batata na ngai ngana kisoni batata na ngana lobake na kisoni. Comment se fait-il militaire abana koyemba kombo ya mutu moko boye sali pasi na mutema hein balobi soldat aza politique likambo etali mboka soldat za pona ko défendre kasi soldat za te pona mutu moko oyi ko emela mutu te ngana mona yango te na koli na ebi epoke Mobutu soldat yembela Mobutu te atanga kombo ya Mobutu te na nzembo bazo yemba soldat tanga kombo ya Muze te na nzembo bazo yemba soldat tanga kombo ya Kabila Joseph te mais toujours comprendre te et où tu wapi likambo boy batata na ngai boba na koyemba ka fati beton armée na laksimino likambo boy batata na ngai na koloba na bandeko na ngai te batata na ngai sikate wa na kati armée pourtant bino soki bokoyi bango na nzembo na boyisa bango te toza politique wa yemaka mukonzi te ba yemaka boyite me botiki ba ko yemba fati beton ezalaka te na armée ezalaka te batata na ngai o likambo nini boko sala batu boye batu wa kokamwa ngana yo kaka likambo o na batu na balabala oh basoda bimi na formation basoda ba ko yemba ba kumisa fati wana armée nini ezalaka te batata na ngai bobi malibanda ya makambo yo e uti wapi likambo boye yo bimi na formation ou na passe na yo o pour défendre ekolo o bana ko yemba ba fati beton ezalaka te atanga oyo na zana parti o za allié na fati beton na ko linga te pona mona soda na bi kesiki armée bo moni sika boko maka faible siko boko défendre population lobi ndenge so babike fati te balingi so fati na pouvoir te mais bino bo tanga boye mla fati boye c'est que bota politique te et uti wapi likambo boye likambo soni pe asomo na boye na loba réalisation témoin aksa bango ko ndi baso ma fati beton maloba pachalobi maloba noble kanisa yo maloba Mon major. Yo sanani. Na za soda to sisa siko na formation na lukusa. Awa eza nini awa? Boy biso tozo kende ko répondre à appel président nyoso eza kuna. O nyoso azoti a trouble ya kati ya mboka na biso ne biso tokepa to silisa yango. Nani apesa ki ordre wana? Président ye moko président Fati ye moko nda pesa biso yango to ke no sala yango. Veto ko se felisa na neti ya lobby yango. Est-ce que OK na morale eza likolo? Morale eza yango tu mon major. Merci. C'est avec satisfaction que le chef d'état-major forces terrestres adjoint
chargé des opérations et renseignements, le général de brigade Ilunga a assisté à l'évacuation des éléments de ces régiments qui viennent de clôturer la formation au camp colonel Lukusa. C'est mardi 22 juin 2021 au beach back de l'office de route de Kisangani où s'effectuait cette opération d'embarquement de ces jeunes volontaires qui viennent de répondre à l'appel du chef de l'État, commandant suprême Tshisekedi Tshilombo, et à la réussite de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. La concrétisation de la parole du commandant suprême qu'il avait promis aux forces vives de l'Ituri. La population présente à l'événement a salué le geste et la détermination du chef de l'État. Voyant militaire na biso auti na formation bien équipé, balati kitoko mituka balako mata kotuni bayiba kena koti ya Ituri wapi chef d'État aussi ya bango po bakoka ko bunde ya biso wapi bandeko biso ya koyoka pasi bala ko kufa vraiment ko souhaiter na nzambe na bango bakene ko bunda pa longa bitumbo bakia ko bunda kuna. Okoki koyebisa population ya Ituri ndenge nini o bakolanda yo? Population ya Ituri baza na kimia, baza na confiance, basalisa na bino na makanisi na ba formation po te wapi basona biso bakeye bakoka kosimote babengana banguna ba repère basi bati bango malaise sisi bango ya konyoko pe koboma. Liloba lisusu okuko bakisa ndoro ya oyo. Bon liloba suki ezaka non vraiment nzambe ya monaka souffrance bandeko basi koyoka atambo na basoda na biso elongo po ete akoka kobundisa babengana banyama banyanga kata wana ba repère nyonso balongwa mboka ya biso. Sous une pluie battante ici, Kisangani, scandant des chansons des patriotes, lisant dans leurs figures la détermination. C'était Kisangani, Major Kawaya Paul. Botala bino mongoli kambwa boy. Soldat. Nebi ke musala kitoko isalemi. Nebi musala nini osalema kana ba formateur tan ba formaka ba soldat. Pasi bazalaka na yango pour ba gagner ba soldat wana. Mais laissez aller les qui. Depuis quand? Na habité ceux qui sont en place moko bomona ba soldat ba yimbi komba Mobutu boye bisanga. Ceux qui yimbi komba Kasavubu boye bisanga. Ceux qui yimbi komba ya Musée boye bisanga. Ceux qui yimbi komba ya Joseph Kabila boye bisanga. Ils alaka nulle part. Nulle part batata na ngai. Ebandi boni. Ebandi boni. Nebiki Moussala Kitoko. Le chef de l'État qui est le garant de la nation, qui est le chef d'état-major suprême de l'armée, parce qu'il y a un pouvoir, mais il faut que nos armées aient. Pour que nous beaucoup yembe la mboka. Beaucoup yembe la mboka, mais beaucoup yembe la fatité. S'il est béton par rapport à l'armée, il est béton par rapport à projet. Il n'est pas béton dans l'armée. L'armée est très béton. Parce que l'armée est apolitique. Biloko aboui. Soni. Tant on a eu kakiango, on a eu naibakité. On a eu nabatu bakoloba. Parce que on a eu la fati. On a luki penazui. Likanisi kitoko. Nkumu ya mboka. Félix Antoine Tshisekedi azwaki pour renforcer l'armée, pour former les soldats, pour que nous puissions aller dans l'Est. Kitoko. Pour former les Kitoko. Pour une formation armée dans la RDC, dans la sécurité. Coup de chapeau, pour former les soldats. Mais pourquoi quand tu as les Camerounais à Bongo qui sont soldats dans la présidente de la République? Ils ont la carte. Ils ont la carte. Même les musiciens qui ont la présidente de la République, ils n'ont jamais même ministre. Homme d'État, ils n'ont pas été. Mais Congo, tout est laissé aller. Moi, je regrette juste. On a dit Kambo et Salemi, Bakonzambo, Kakotika Soda, Ayemba Kombo, le président de la République. Où il Salema a noté depuis RDC et ça RDC. Mawaya trop. Mawaya trop. Naibete. Et quand il Salema, Mbala Liboso, ça va erreur, mais Mbala Sima Soda, faut que Soda, ça prend mon konzi, mon côté. Tolobelaka bataliboso tolobi ke soda aza politique wa tchaka tembe. Oh gère baza pour Joseph Kabila. Oui, gère ezali pour ko protéger
institution na président de la République. Mais après Joseph Kabila, ce qui a pouvoir était basé sur le soldat Joseph Kabila. Parce que pour le président Wakoya, Bomoni yango tant on a ikoloba. Armée à politique. À protéger mon conduit dans la place pour le bien protéger. À quoi continue à laisser aller. Il y a un bomoni soldat, il y a gère parce que toujours permet à Joseph Kabila protéger pour azali institution. Il faut protéger. Il y a un moment où Yumba ko battre Joseph Kabila. Mais bazalaki Joseph Kabila té. Puisque vous parlez trop. Ce que mon moni mutumo na armée a commis kokota to kokumisa mo konjimo ata sous soldaté. Ata sous soldaté. Ce que tout le monde soldat bon officiel ndingo a commis politique. Faut to bimisa na armée. Faut to bimisa na kati armée. S'il vous plaît bande gonangai. Soldat au sengeli ko ibalikambo oyo uza politique. Ce que les loyo yembeli ndani Félix Tshisekedi bantembu. Bon lobby ce qui sikoyo population lobby que tolingue les sous-souté. C'est que bon corrompre yo. Ou comment? Soldats à Japon nation, au Japon écolo. Mokonjambo kaza na ngonga na ye, waye ko sa musala na ye. Lokola fonctionnaire de l'État, aza institution ya mboka, iko si la paix ko ken. Oyembele pourquoi? Oui, mais pourquoi? Voilà, je voulais aussi dire merci. Merci Nayo, Papa Nangaï, Onako Sepela Mikolo Mingi, le général Kassongo, hein? Inspecteur provincial de la ville de Kinshasa. La Sepeli a trop Moussala Sala, coup de chapeau. Coup de chapeau, Pamate, on y a renforcé les policiers, côté de roulage Bazali, et puis au Pessi Bango mot d'ordre. On l'a qui s'y va comme ça, il va y sala. Mais ils n'ont pas si personne. Ils n'ont pas si personne. Il y a un moté tout le bali kambasoni. Na lingina no tokende. Toyoka ndengene ni général Kassongo. Asalaki kolobela pa policier na ye par rapport na musala au bakusala nkata villa Kinshasa. Réalisation image. Au cours de cette parade spéciale avec la police de circulation routière à son QG situé sur le boulevard du 30 juin à Gombe, le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa a rappelé au PCR leur mission. Ça là, vous allez avec conscience. Il y a que justice fait ensemble les alliés. Tant que vous avez bawana, nous avons besoin de ça. On y a collaboré, on a besoin de on crée une infraction, on a mis la poche. On a 2 semaines, 3 semaines, moi on a diarrhée. Oh, Bandoki, oh, moi c'est la belle. Bandoki la famille, yo nendoki, yo, moi ibi, moi on a iba jikuna. On peut dire que ça besoin mon. Le policier doit résister contre toute espèce de trafic d'influence. Le garde du corps d'une personnalité a été arrêté après avoir posé cet acte incivique. Azali, garde du corps a déjà bon accommodé. Dans une 3e bande. Les policiers, les policiers, non, les policiers, garde le corps DG, assis les policiers, les policiers. Hier, à cause d'exemple, il y a personne qui est l'auditoire. Pour le trafic de violence, il faut ici. Donc, on a sorti DG, sa police. Les amendes se payent non entre les mains d'un policier. Ce roulage en a payé le prix. On a des réseaux sociaux, on a négocié 160 000 francs pour la sens contraire. On a un bureau, on doit faire une contravention, on a faire quittance à l'État, on a négocié avec nous. Donc on a Le commandant de la ville veut en finir avec les abus intempestifs au sein de la police de circulation routière. Vous savez, notre mission d'abord c'est de réguler la circulation, d'interpeller tout contrevenant. On doit le faire dans le respect de la loi, dans l'honnêteté, sans qu'il y ait de tracasseries, sans créer des infractions ou des contraventions. On ne doit pas créer des contraventions, nous devons savoir que nous sommes dans une période difficile sur le plan économique. Le monde entier est atteint par la Covid. La population souffre. Nous devons faire le travail avec conscience. Les usagers de la route à Kinshasa espèrent que le trafic sera de moins en moins ennuyant avec des policiers conscientisés.
Merci beaucoup. Je crois wana bouti kolanda consigne to parade au papa na biso général Kasongo asalaki na ba roulage pona koyebisa bango tina ya musala na bango batata na ngai utika ko biso bana na bino soni utika ko biso bana na bino soni makambo ko sala yo ko mona lelo kangi mutu ka bato na ndinga lokuta yo ko kende ozio salibo escroquerie batracasserie lokuta pour lukozwa mbongo ofutali kelemba to futa ndako po lesa bana yo ko tika mais malédiction ko landa biso bana na bino na sima batata na ngabo sala musala ezana mutuna tango bato ba ko tuna Yesu Kristu basoda pe baye bongo biso basoda to sala nini na banzi boyebi réponse salbaki bo sala musala ndenge batindi bino pourquoi ko zabilo ka bato te pourquoi ko luka ko sala likambo ngamona ki témoin mko na bino bi papa na regretté j'étais avec mon neveu na ngazo conduire mutuka tozo ya kaka boto moni papa na ngamoko aye na ba benga kasoki nini libende na bango wana bachaka pona okanga mutuka mbasu oh heureusement que moi nanga salaki aki prudent akangi frère tant akangi frère tout moni aye tout nini eloko moko te tout moni amisusu baye oh okende mupanzi nini oh ce qui muta so clientèle c'est-à-dire que tu es tout droit yo linga clientèle pas kene yo linga clientèle pour la nini oh te so mono ke befalo mais non tout ce qui est tout droit to clientèle pourquoi oh l'accent dans mikanda avec politesse j'ai dit à mon fils j'ai dit que non et ça va t'attendre biso biso to bana basoda faut te ba respecter ça ko soda pesa tout pesa mikanda mais beaucoup problème ba mimi so na bureau la police comme mais makambo wa papa beaucoup miko kosa ezali sécurité beaucoup si makambo pendanga moko mwana bino na témoin mais intimité beaucoup si il y a complicité avec vos chefs na bureau c'est-à-dire que comme makambo na bino papa na ngaka songo yoka yeba ki na ba chef wa na bureau ba ça corrompu avec ba roulage donc ce policier ya yebi c'est les camoyens dit comme policier à lobby moi même j'étais na katia véhicule tout ce qui est tout droit ba policier ba na magasin papa na ngai ba yebi ngai pe na solo baboy na kitambo magasin papa na ngaka songo ko be bato ba yebi apesa papa kasongo ce sont des voleurs laissez-moi dire ces mots na yebi te ba yiko sala musala to ba ki l'intérieur ko escroquer bato to komi na bureau mais c'était terrible na escroquerie makambo lokuta bazokosa na bureau même na tuni mutu ataki mbaso na bio otaki po ani bo on to tchaka kaka mais bo tie mutu na osika ko kanga biso pourquoi en tout cas musala boye yako régulariser nzela ezala kitoko nzela etosa mandenga ko tambola bobosani musala wana bokomine ko kanga mituka kokanga ba moto ata to yebike bana na biso ba moto ba ko tambisa ndenge sengelité mais bo exagérer bo lekisi makasi batata na ngai boye ba o bino boko sala bino tango susu bo sala le côté mais mabe ko ila bana na bino boko bota bana ba loba kate boko bota bana ba ko ba chege lelo nous voyons tout le monde makambo la lelo batata na biso ba sala ka ba gendarme na tango kala hein ba gendarme na tango kala tona ba résultat na bana na ba kitambo ils sont devenus des chege des kuluna parce qu'on est ko kanga biloko bato et pourquoi protéger l'avenir de nos enfants bobatela bana bo bota batanga ba classe malamu mais kotangisa bango na mbonga moyibi te na mbonga lokuta te ce n'est pas bien papa nanga ce n'est pas bien botika biloko wana voilà circulation et comme une embouteillage makasi pour bo saboter ko sa musala bokomi kotela kali kelemba na bino bokozwa mbongo wapi bokanga ka bato entre temps bout ce ko moni ka embouteillage mi ko ka bato ba roulage bazawa na ai ba roulage ni baté des ordres mais pourquoi ka roulage boko la 4 na place moko mobulu ezali mais so soda kaka moko ya temi place wana embouteillage sili c'est-à-dire que musala te papa nanga musala te et makamba soni voilà pourquoi embouteillage comme makasi na Kinshasa alors ndenge na lobaka ka papa nanga kasongo na bike na lingaka mingi po azo ba initiative ya kitoko aiko zo escadron moko ya ba policier abakisi bango pour ba aider ba roulage na musala ba ko sala ya embouteillage
baza ba roulage te baza ba policier ba yeko aider ba roulage boye ko aider ba roulage bino be bokoti na système ya kokanga mituka batata na ngai boye te ngakutu na koloba te po boyoka bino moko papa na nga Kasongo ndenge bandai kolobela bango tolanda ba PCR boza ba PCR bozali nde ba policier na biso territorial ya Gémi osangisi na bato mosusu tosali mwa escadron moko pona appui kaka appui ekei esali mosala ezongi mosali mosala pese a osala mosala na ye oya ko régler circulation mais soki tomoni ke secteur wana bazokoka te bino bokei bosali boti ordre bozongi. Voilà bandeko na ngai bouti kolanda koma papa na biso général Kasongo ye moko ndenge agangeli bango ponga na koyi koloba awa tina lobi esa eloko te me ye moko mokonzi na bango ya vila Kinshasa alobeli bango apeseli bango ndenge singeli kosalema po bazonga na nzela papa ngai bato nyonso bayebi komona témoignaka mpona yo nalobaka ke Kinshasa ezwa mutu osalaka mosala mpona loyenge te po bamonaki osali oza général te mosalaka mosala po olingi mosala na yo monaka na miso ya bato. Merci beaucoup na bainitiative ozozwa, merci beaucoup ndenge ozolakisa bapolisier nzela ya kokende papa na ngai, merci merci. Et voilà ekomaki oyo akangi mutuka na ye atie na poche akangi moto na azwi ya bafuti moko atie na poche. Initiative ya kitoko lisusu oyo ebutaki papa na biso général Kasongo alobi non tozozo ba témoignage ya trop mbongo ezokota na kesi ya l'état te fo mbongo ekota na kesi ya l'état. Alors adesidaki te mutuka nyonso oyo bakokanga bandeko soki bakangi yo mutuka soki bakangi yo moto yebisa mutu na memo pa ba agent ya l'état pa bazozwa mbongo soki bakangi yo pona makambo etali a pandémie toza nango oyo makambo etali ba masque etali kino lekisingonga ni tout ça papa général atie service moko ya l'état oyo bakobanda kozwa mbongo wana tokopesa yango na maboko ya policier lisusu te pesa yango na maboko ya agent ya l'état po mbongo wana ekota na kesi ya l'état. Boya makasi soka memi oloba memelanga bato ya DGRK na futa mbongo po bato ya DGRK boya kofuta mbongo ekota na kesi ya l'état po esala misala esalisa bango moko ba policier basombela bango bateni tina mbongo ya l'état otokotisaka na bataxi yango wana ekosombela bango bateni ekosombela bango babotine ekofuta bango salaire bakozwa prime oleki bango moko bazwa na poche po baninga mosusu bazala ya koshome. Voilà nalingi pe na réalisation balakisa biso nano comment général Kasongo ye moko na expliquer ndenge nini esika tokobanda kopesa mbongo okau bakangi biso réalisation babare nyos à partir le bokomona bato ya DGRK bakozala wana soki autosimi be côté après 22h on fouti amende ba pesio quittance et puis la commissariat nyos la police parce que makambo eza makambo belé eza ka makambo ya couvre-feu ba mesure ba eza belé nyos wana ko salema na bwanya na elongo na DGK ko za ba police nyos eza la police ya commissariat eza la ba bataillon eza même pas le biso ba kozala de façon que mongo eza la canaliser kuna. Et puis couvre-feu ils ont concerné ka bato mitukate ils ont concerné bato nyos ba lobi 21h ba restaurant sur Kangi pour permettre bato bazonga na bandako na bango 22h to moni na makolo to tie maboko pe bato ba oteka na balabala barter bato oteka balabala gouverneur lobi soki to Kangi yo ofuta pe amande. Voilà to komi na suka na émission na biso na kosenga kaka ke oyo ezali esika to kokumisa to kolakisa nzela na batata na biso ndenge baki kotambola po biso bana na bango tokoya na mabete soki tata soldat mwana ndeko za na information moko si makambo etali armée oza na information moko eza exact toza wana mpona kobenga biso opesa biso information tokoloba yango soki ezali mpona ba armée ba chef d'état-major général bakoyoka yango soki eza mpona la police mokonzi na bango mpe akoyoka babenda bango matoi toyebi ete mboka ebongaka na mokolo moko te
jamais moko ko tika bonga na mokolo moko mais tango to bana ko loba ba konjobi ba ko beta sete to biki e ko changer to biki armée mboko yo et ko changer ko zonga ndenge zalaka to biki la police et ko zonga na musala na ngopena ndenge zalaka ya la police ay batina na ezali nini. Voilà monsieur to komina suka to ngaka ko pesa merci na ba oyo ba ngi ko soutenir ba soutenir na émission oyo ba balobi Joseph otiki émission pona nini nalobaki ete ngai na lancer émission mais senga ki aider à la poto luka yango lelo bande ko mi ba senga non fait de kana ba télévision mais ko le kana télévision ndenge nini parce que technique il faut ko futa TV ya bato faut ko futa donc union so wana na besoin ba soutien ce qui bomoni ke bo sepeli une émission oyo pour les kana TV parce que mutu nyoso te atala ka YouTube mingi ba papa na biso ba policier na ba soldat ba kota ka YouTube te. Alors bino so bomoni ke makambo auto ko pesa remarque ya ki to ko sepeli sibino bo benga ngai même par WhatsApp na numéro ozo ko mona wana pour to luka ndenge to ko chaîne na télévision to lexa ngona TV pour ba yo kapi ba mona ka ba instruction oyo ba konjina bango bazali ko pesa na pesi mbote na yo numéro 1 ya chaîne oyo lingaki ke émission oyo le kaka la patrona Espérance et Bongo hein la fille à papa na pesi mbote na pesi mbote na yo Dej Derrick Amane motema ya ser na ngai Marie Claire Yanganda iska boza na Londres mbote ya trop pour la nini te yo grand na ngai hein Innocent Machaka na pesi mbote Nive Muganza na pesi mbote hein talakaka bino boza bato boko soutenir loko oyo bolinke e kendeli boso do boza la zala wana kwa hein famille kitoko na pesi bino nyoso mbote po bolinge loko ezala na ko bosa na te yo bo frère na ngai Impact na bosa na yo pona zo problème hein otema petite sœur na nga propre Nadine oto benga ka bibi mbisoli mbote na bino nyoso bato bolinga ngai bolinga ke loko ezala na kote ya sekuna bovi katai na pesi yo mbote bino nyoso bolingaka bino nyoso bana Afrique du Sud bino bana mbila bino boyebi armée boyebit lelo na koti bakote tozalaka nakene kotala boye piste bakomi kopikola bato yebi valeur ya piste te piste oyo eza na kantiati eza exercice basoda fo basalaka lundi na vendredi quoi bokomi kobuka piste na regrete makasi piste tozoloba soki bakonzi arme bozoka ngai piste ezali esika exercice ya basoda basalemaka est-ce que ti lelo baexercice ya basoda esalemaka kaka biso tona osala baexercice wana na bapapa na biso ensemble basangisi biso bana basoda na batata na biso tosala piste exercice ya bacommando exercice militaire est-ce que ezalaka kaka nayebi te ezaka mutuna mpo na ngai bino nyonso boyebi soki bozwi mbote te me boyebaki boza na kati ya motema napesi bino mbote bye. Chers généraux, chers politiques, pendant que vous détournez l'argent des militaires pour que vos enfants passent leurs vacances en Europe, qu'ils étudient dans des universités de luxe, des universités prestigieuses, rappelez-vous qu'il y a des hommes en uniforme en brousse qui souffrent, qui meurent dans des conditions atroces, bombardés, décapités, éventrés, poignardés et consorts. Leurs enfants deviennent orphelins, leurs femmes veuves, leur génération bousillée. À ma qualité de fils d'un ancien militaire, je vous prie de prendre ces messages dans un sens positif. Dédicace à la FARDC, à tous les soldats qui sont tombés sur le champ de bataille pour que notre pays garde sa souveraineté. Merci. FARDC, go! Respect.